Voilà, mbote bandeko balandi ya PSB Télévision tozali lisusu na esengo mingi ya kokutana na bino na cadre ya troisième partie ya voyage na biso oyo tosalaki awa na commune ya Maluku. Commune oyo ezali située na partie est ya ville province ya Kinshasa. Ndenge tolobaki yango commune oyo ezali commune ya Suka oyo esilisi ville ya Kinshasa na côté est nango pamba te soki oleki Maluku okokende soit na province ya ancienne province ya Bandundu, soit soki okatisi fleuve oko se retrouver na Congo Brazzaville. Donc awa ezali commune ya Suka ya ville ya Kinshasa. Yango wana toyaki tolakisa bino banzela, tolakisa bino vie quotidienne ndenge lekara awa, mais surtout to vérifier soki ezali ya solo que courant ezali te mikolo oyo ndenge ba maman ba pesaki biso information na deuxième partie oyo bolandaki. Alors eloko ya liboso oyo eko attirer attention na bino certainement ezali nzela pamba te na commune ya Maluku embouteillage ezalaka te, sauf soki accident moko munene esalami to incident moko esalami awa et empêcher que nzela ezala complètement praticable to et ko empêcher mituka eleka. Mais à part yango, en tout cas awa nzela ezalaka toujours polele nde bozali komona ba image ba moto na ba mituka oyo ezali koleka awa ezali koleka mbangu pamba te awa en tout cas embouteillage esalamaka te, embouteillage ezalaka te. Eloko ya mibale oyo eko attirer attention na bino ezali état ya bandako mingi awa boko remarquer yango ezali na mabaya, ezali ba maison en bois. Pamba te bisika mingi ezali soit na bakan, soit ezali ba domaine ya l'état oyo bandeko ba occupaka de manière précaire. Yango wana ezalaka interdit pour na bango batonga na ba matériaux durables. Yango wana esalaka que batonga yango na mabaya. Voilà, commune ya Maluku ezali zone moko babengaka urbano-rural, ezali na isika oyo ba partie ezali urbain neti oyo bozali komona awa bomoni bandaku, bomoni banzela, bomoni mituka, kasi partie mosusu etikali ezali partie rurale. Kuna bokokuta bazamba, bokokuta biloko ya ndenge na ndenge, mais batu bazalaka mingi te na ba partie oyo etikali. Voilà, awa tozali bongo na côté terminus oyo babengaka zone 6 ya nzela oyo ememi biso ti na maison communale ekoleka pe maison communale ekei na biso ti na libongo ya Ngafura. Nzela yango ebimo bozali komona état nango, en tout cas ça laisse à désirer. Voilà, nzela yango oyo nzela ezali ko ça laisse à désirer, ezo dépendre na moko ndenge nini a trouver état ya nzela. Voilà, asphalte esuki kuna awa bozali komona prolongement nango ezali toujours nzela ya mabele ndenge bomoni touti na se tozali ko komata nzela bomoni ba sachet, nzela bomoni ba bouteille plastique, nzela bomoni zelo ya kosakana te. En tout cas awa mituka na ba moto ezalaka na difficulté makasi ya koleka ndenge boko remarquer yango, même soki ozotambola awa olati lipapa. En tout cas il faut s'attendre à ce que makolo ebeba pamba te ezali obligatoire makolo ekobeba po zelo ezali makasi. Voilà, awa tozali toujours ko continuer ko tambola, mais beaucoup remarquer que ba moto mingi ezali koleka wa ezali na ba bidon pamba te mai ezali pasi ndenge ba mama ba annoncer ki biso ya solo ezali vrai ne bomoni ndeko oyo pe ezali koleka na liputa na moto amemi bidon auti na source kotoka mai azali kozonga nango ndako na pembeni pe bomoni na sima na ye leki na ye pe ya moke ye pe amemi cantine mobimba so ya 20 litres
ya na motu ye pe amemi mai yango wana nde ezali kolakisa ke bamama bazalaki na raison. Effectivement mai ezali kobima te. Alors mai kobima te kote oyo ezali suite logique pamba te courant ezali te. Courant ezali te ndenge bamama baexplikaki biso. Voilà, mama mpe bomoni aleki na moto ye akoki na ye komema na motu te, amati na moto aleki na bidon ya 5 litres na cantine oyo tobengaka na français so ya 20 litres ye pe awuti kotoka mai. Voilà, koto yo moyen de transport mingi ezali ba moto pamba te nzela ezali na eta ya malamu mingi te ndenge bozali komona zelo ezali makasi. Kasi na pembeni mwa wenze moko pe esalami wana oyo abengaka na français ba marché pirate esalami wana. Tomoni mama azali koteka mafuta mbila na mopanzi, tomoni bandeko bazali koteka bilamba ya tombola. Bilamba oyo konéglige yango te parce que awa ezalaka na importance makasi. Mpona nini? Po bandeko oyo bavoyageaka mpona kokende na nzela ya mai, kokende Mbandaka, kokende Ilebo, kokota ntina kati bakota bayinongo kuna basombaka bilamba oyo awa pour que bakende kosala yango échange na bandeko oyo bazalaka kuna na mboka. Voilà, yango wana bandeko oyo basala wenze oyo batekaka bilamba ya tombola. Mais mingi to remarqué que bazali nde koteka ba pull ba jogging ba survêtement mingi toyebi te peut-être ezali mpona kosunga bandeko oyo bavoyageaka na ba baleinière lokola bazalaka exposé na malili pe na mopepe ya ndenge na ndenge. Certainement bango pe bayaka kosomba biloko awa. Na mopanzi koto tomoni ndeko wewa pe ye wana na 2 sacs ya masangu oyo awuti kozwa yango na libongo. Certainement azali na client na ye oyo azali quelque part soit aprécédaki ye soit azali na nsima na ye, mais tomoni ye amemeli ye 2 sacs na moto na ye oyo tobengaka communément na Kinshasa wewa oyo ezali moko ya ba moyen de transport oyo efacilitaka biso makasi. Boko remarqué yango na ba image oyo la plupart ya bandako awa na commune ya Maluku ezali na ba antenne ya ba télé distribution oyo tokoki kotanga Canal Plus. Pamba te commune ya Maluku tellement que ezali musika ezali na bangomba ebele oyo empêchaka signal ya télévision nationale ekomela bango awa ekomaka difficilement yango basalaka mingi ba télé distribution. Na mopanzi awa tomoni ba colis ezali ba mbisi, donc basaka oyo nyonso bozali komona ezali ba valise ya ba mbisi oyo euti na libongo. Donc certainement commerçant auti kosomba yango na libongo aye nango na mopanzi en attendant que azwa moyen de transport oyo ekomema ye na bisika azali kokende. Na mopanzi mosusu tomoni maman azali kotambola na mousse oyo azali kokende nango. Certainement ye pe azali kovoyager yango wana azali kokende na mousse oyo ekopermettre ye alala ntango akomata na kati ya baleinière. Voilà, bozo remarqué yango zelo ezali makasi awa. En tout cas soki ozali motard oyo ozali expérimenté na nzela oyo te okokoka kosala te okokweya pamba te zelo ezali makasi nde bozomona bango moko lokola bayebi nzela na bango bazali kokende coin mpona koevite que zelo ekweyisa bango. Yango wana bomoni neti ndeko oyo aleki akitisi makolo na se mpona komaintenir équilibre po soki asali bongo te en tout cas ekozala pasi po aleka na nzela oyo akoma ti na destination mingi bakweyaka awa. Yango wana bazwa ba technique ebele. En tout cas ba bidon ezali omniprésent nde bozomona ba misusu bazoleka na na moto na ngambo oyo bana mike pe bazoleka na na maboko toujours kokende koluka mai na bisika ya ndenge na ndenge. Yango wana to confirmer likambo ba mama balobaki que mai ezali pasi.
likambo mosusu ezali likambo ya nzela ndenge bozali komona accès koto ezali pasi makasi alors que nzela oyo yango nde ekei na libongo nzela oyo yango nde esalaka ke ba marchandise ya ndenge na ndenge eleka kotoyo. En tout cas toyebi te soki l'État azali na makoki to azali na makoki te ya kobongisa nzela oyo po efacilite transport efacilite bandeko bakende na bisika ya ndenge na ndenge oyo epermetaka ke bateka mpe baachemine bamarchandise na bango. Alors tozongela likambo ya courant boremarke na bapoto oyo etelemi bakable ya courant ezali oui. Commune ya Maluku ezali connecté na réseau électrique ya société nationale otobengaka SNEL. Et puis commune ya Maluku ezali moko ya ba commune oyo ezalaka les mieux alimentées na électricité pour na ba diverses raisons, notamment pamba te ezali na frontière ya mboka na biso, donc il faut ezala électrifié. Non seulement yango ezali commune oyo ezalaka na sidérurgie oyo eyebanaka makasi yango wana bakonzi ya mboka basalaka ke commune ya Maluku ezanga courant te. Effectivement commune ya Maluku ekenda sango po ezali parmi ba commune oyo ezalaka na courant ya malamu, kasi lelo toye kokuta awa ke courant ezali te esali déjà mikolo ebele yango wana tokodécouvrir yango ensemble soki ezali ya solo ndenge bamama bayebisi biso to ezali lokuta. Awa tokomi na arrêt place bozali komona ezali arrêt esika wapi mituka eyaka kotelema pour que ezwa bapassager emema bango na différents endroits oyo bakendaka na Kinkole, na Bibwa, na BAT, na aéroport, pourquoi pas na Kingasani ya suka to na marché à liberté esika wapi terminus na bango ezalaka. Donc mituka oyo eutaka Maluku ezwaka ba client awa ekenda kosukisa bango na marché à liberté et baluki pe bazonga lisusu awa. Alors vu distance ya trajet oyo vu distance entre le point de départ na point d'arrivée et permettra bango basala ba voyage mingi te, hein, en tout cas peut-être 3 kaka na journée moko peut-être ou 4 au maximum, en tout cas ils allaient déjà suffisant. Alors transport kolongwa na Maluku tiko koma awa ezalaka kolongwa plutôt na marché liberté tiko koma awa na Maluku ezalaka nango facile. Bambouteillage ezalaka mingi côté ya Kingasani ya suka to Pascal, mais soki déjà oleki Kinkole zela nyonso ti okoleka Nécropole okoleka Daipen ezalaka nango facile. Yango wana tozali kosillonner to profiter to boaka po mwa misu na tableau a tomoni que bazo changer dollar na 25 000 francs alors que na centre-ville na cité kuna ezali déjà na 24 000. Alors ça peut se justifier pour bandeko bazali ya bazali musika, il faut ba futa transport pour baya koluka ba devise kuna baya nango kotoyo, alors yango ekoki kosala que ba majorer 1000 francs likolo, donc ça peut se comprendre. Alors moyen de transport ezali mingi utilisé a ezali mituka bomoni oyo ba minibus oyo babengaka yango Noah na mopanzi o bomoni kuna ezali stationné nyonso wana ezali mituka oyo esalaka transport ezali awa ebele makasi. Voilà yango wana mopanzi kuna ba minibus oyo yango nde esalaka transport banda marché ya liberté ti awa na commune ya Maluku. Donc nde bomoni etandami bongo ezali mituka oyo basilisi déjà musala yango wana ba parquer yango po basokola yango. Voilà mosusu pe bomoni eleki. En tout cas ezali propre, hein, particulièrement ezali propre contrairement na ba mituka misusu oyo esalaka na ba commune mosusu koto yo mituka ezali propre. Alors ambiance koto ezalaka ndenge nini koto bazali pe na ba terrasse na bango, bazali pe na ba bar na bango oyo ekenda sango oyo nde toloba na Kinshasa oyo indaka
Voilà, parmi ba terrasse wana ezali pe awa. Voilà, to pusi mwangunga ti bulili ekota totala soki courant ezali to ezali te. Alors constat na biso ezali que courant ezali te, effectivement courant ezali te, lumière oyo bozali komona ezali mingi mingi lumière ya ba éclairage public po yango esalaka na ba panneau solaire. Mais soki totali na ba maison nyonso commerciale, ba maison commerciale nyonso ezali awa, na ba terrasse nyonso ezali pembeni pembeni awa, boko remarquer que ezali kopela minda, kasi botika ngana yebisa bino ke minda wana ezali ba groupe électrogène. Donc tozwaki moyen ya kopusana kokende sika yango ezali te, mais ndenge tozotambola tozoyoka son ya ba groupe électrogène un peu partout. Au moins na gauche batie yango, na droite batie yango. En tout cas yango nde ezali ko permettre que ba commerce esalama awa na commune ya Maluku. Donc commune ya Maluku mobimba ezali na courant te pendant plusieurs jours déjà. Ba konzinde ba yebi ba raison. En tout cas population ezali na inquiétude makasi. Voilà, biso to continuer toujours kotambola na biso po tokoma esika oyo tokozwa mutuka pour que tozonga na centre ville. Alors mituka yango yo arrêt yango yo to pusani po to silisa balade na biso ya mokolo ya lelo na compte ya troisième partie ya voyage oyo to salela kibino awa na commune ya Maluku. En tout cas, merci beaucoup na bino nyonso. Bozaki ebele ya kolanda première, deuxième titre komina troisième partie na biso. Soki otala ki ba partie précédente te ko bosana te otala na ba vidéo na biso okokuta première partie, deuxième pe troisième. Awa tozali bongo sko kozonga na centre ville to komema bino certainement na commune ya Mongafula poto la kisabino esika nini makelele eutaka pe ndenge nini eutaka na mabele po ekoma na ba mesa na biso. Voilà, bozanga te kolanda yango juste après vidéo oyo bokomona ba découverte oyo tozali kokende kosala na commune mosusu na oyo etali makelele botikala malamu tokutani mbala sima.